choix d'un continent que toute l'Afrique. Ah, Konisa Rabani. Maman Dorothée Mafuta. Basoli na mona na ye Marie-Paul, Maman Dorothée pe asona matika biso. Ake koyebisa mama tala unyeto kinde poto soki na tika leta pasi kende pa papa kifaya asola na wera po parce que bachanga na liste ya voyage. Parce que lelo batebele bakorobeta masola vérité te po bakosara bato ba lelo. OK. Weza lolenge mususu. Maman Dorothée ki papa kifaya tala boye Noël tout ça basana voyage mais soka tiki ndekone ke sala pa pasi. Mais kaka moto wera bundela kaka Marie-Paul wana mais histoire na discours ezalaka na deux volets. OK. L'administrateur wenge ba sepela kité. Et comment que Marie-Paul a kota na kata liste o ate depo poto wera lobi ndenge na lobi na bino bongo etikali bongo. Donc ba groupe musu ba sepela kité. Administrateur musu ba sepela kité parce que azalaki membre oyo fala que les poto T. par avant te par rapport à payer là parce qu'il a coûté qui paye. Mais tant que maman Dorothée Mafuta maman na moi ta a que kosoana papa qui fait ya bisi Noël et tant que na wenyo ta chef kuna il faut Marie-Paul qui déjà na tata na we ratali pe ayebe ko yebisa pe groupe ba masa na ye ne to za be Marie-Paul o sani a okende okende ndenge ni na yebisi bino o etikali bongo pe ekende libongo o ezaka histoire mais Marie-Paul na ndenge ba vitesse ba discours moi betango pe na TV na kilelo. Exactement. Oui, on dirait que dictateur hein. Et que le dictateur était parce que tout le monde est là au monde esprit à voir ceux qui sont là au yembe le oyemba monde là. Oh Parce que il faut bâtiment battre la tête dire. Na sala mes fils que fort. Marie-Paul soit mieux barato. Si wera ebeka agete moto yo soki tozongi na gichasa arolia nyangulu. Cela veut dire premier coup atikala na ye nzambe atalisa ye na format mosusu. Donc Marie-Paul akimaka na première poto. Et première poto na atikala makaba atikala Marie-Paul asala nini atikala. OK. Yango moneke place bakende kosala na bari koko baki kosala El Paris. El Paris sala mabongo na ba emebwanga na ba zingizong yango moneke tellement bazali kaka ba pilier ya winge yango bakendaka na makambo mosusu. Tango bongo bakei bongo ezali lokola ndeti bana ba administrateur boko sangana na fondateur emebwanga ya kala. OK. Kosangani yango moneke baki na droit ya kosala nini. Yango moneke winge tango ezoki de décision ba yebisaka Marie-Paul oza na droit kotia komba wenge te parce que histoire wenge kozala te. Yango kombo ebima El Paris, cela veut dire que wenge en dimension parce que pona ema zalaki wa. OK. Et voilà, chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez tomber sur cette émission Analyse sur Analyse. Ndengega ezalaka. Voilà, toye lisusu toyebi ke boza ebele na minute yo bozo landa biso partout dans le monde. Na moni bongo venanga mayo star ya ba mayo depuis Paris, grand frère na pesio beauté, maman Césarine Tumba, la reine de Paris, la gouvernante na pesio bambote, papa Philippe Timalembe, escalier à Lola, les grands maîtres bambote na yo na bosanité venanga Dem Mundika, hein, Dem Mukinda, voilà, venanga Dem Mukinda, na pesio bambote, na bosanité papa, venanga Nicodème papa na Bradley, na pesio bambote, venanga Raman Kota, Pal Sekama, papa na Temo, hein, papa na Diasumbo, hein, venangai Raman Kota, bambote na yo, na pesi bongo, mbote na, batutu batalaka, GM Production, boza ebele, bolandaka biso. Merci beaucoup, Bozalawana, parce que Kalamingite, Tozo Bimisape, Serine Abisso, mon voisin. Donc, restez branchés na GM Production. Yebele à Rosolo les alliés, Yebele à Komo les alliés, Kande Toye Bisakabino. Toza déjà na Konistar Sajiamboka. Konistar, bonjour. Ouais, bonjour, vraiment, Max Ngunda. Merci encore, na batoto bazoli bakoro na lokola boss. Cisco Kitenge, les millionnaires, hommes d'affaires. Il y a tous les affaires, donc vraiment Michael Johnson a tous les hommes d'affaires, donc Cisco Kitenge, vraiment Moninga Nino na pese bambote. Merci encore na boss Papi Matalatala. Matos Kolo Aiba Kozana yo Dodo Maziza, Motema Valentino Maziza na kati ya Bilbao. Mon côté Kolo Aiba Kobaki la coupe ya Maziza Los, donc ça va toujours très bien. Merci encore les sous-sous. Na Persi Tumba prêtre Takiba forme Chiba c'est vraiment la pessimine de Bambo Kézélé na Mosika Bozali Chama Sunda les leaders Motema Mire les cadeaux de merci encore na capacité à Kolo vraiment na capacité à Kolo
Merci encore les sous na Vova Yoka, Duda Yoka, Pichu Kizeni, Père Kitala, Molebela, Bana Fokobel, grand-père Gauthier Mouteba. Et ça toujours yo, les petits temps de Motema, ya, c'est pour Madalena, Kolo Aïba, Kobatela. Vraiment, Doudou Tando, vraiment, Motema, alors, Nzoko, Kola Batela, Paul Di, Yannick Yenga, Papa Yo, Trésor, Bango, Lina, Mambou, la petite Chico Pouloulou. Vraiment, Giki Tutu, Passeport Aigle, vraiment, Yebisa Mouchanga. Azana ngai vraiment Dani niveau la Kofi niveau la Alino Cabo Verde et ça la biso bien Eric Pire alternative valable de leur Manganza Beni Mawete Alegi Makaya donc et ça la biso vraiment toujours très bien to yeba robonsara Dani niveau la bisa Kofi niveau la na Alino Cabo Verde ah bazara bat OK Rizibu la fierté à bana matete et ça la toujours yo masala ngai vraiment et ça la bien fierté à bana Rotterdam venanga Raman Pal Sekama Papa Ntembo Papa Diasumbu staff atmosphère na intro ozo bossa na venanga Gibeko staff atmosphère nini beko dagi na PC ba mbote na Portland to bisaki batuka kokende kolia komela restaurant Afromit OK chez Hervé Falanga et Mosengo dog les duo d'affaires bango pe balamdara yo et ça la vraiment merci beaucoup restaurant Mit na Lille voilà vraiment bango bazala vraiment Francis Gondola papa na la joie na kati ya Autriche ça la biso toujours très bien venanga Raman Kota petit no yeyo donc konisa ça jamboka toyena nous tomeka un peu ko solola na yo parce que y a beaucoup de personnes oyo malgré ma solon et bêta mais beaucoup ça vraiment en profondeur il y a histoire na dislocation ya Wenge on s'est connu que JB Nawera Bakabwani et tolingi to vanda non plus na maison mère o meka un peu ko beti la biso histoire ya maison mère tilelo tozo beta maison mère oyo plus de 25 ans déjà il y a existence tant Wera Kabwani na JB. Quels sont les musiciens oyo ils faisaient partie de la maison mère? Tolobaka et le cognon surtout il faut tous à la claire na makambo nyo tolobaka on a bêté la rabatou les solo parce que connaît ça historien des années 96 ouais razo ebisa bokambo mobala libinza wenge zoka ezoka bwana sikona 96 est-ce que bokambo zokambo on est na bi 6 na wasa na mboka oyo mo côté OK mais toi, en 96, Wenge Kabon le 9 décembre 97. Mais en 96, que ouais, rato le bas déjà qui était succès dans ça, n'importe quoi, Wenge et Kabon. Mais n'engeni et Kabon habité et sengeli car il faut ça ni. Et Kabon. Maintenant le cas. Et Kabonité. Amié pas déjà makambo o yabo ça la makambo de mettre à solo, maître Gabi avec témoin. Bateau nyo surtout bazalaka les jours à mwana ba hebi ke makambo wera lo sona na bukambo mobali binza. C'est ça le problème en gros. Et Moutamiye bara déjà au Azali, Moutaye bara déjà personne tout n'a pas de Canada et des dangers et les amis. Donc et sengela qui déjà Wenge et Kawa. Ba administrateur mon sous ba comme ba travailleur ba ndeko na bango ba di ba administrateur. OK. Lolenge et Kendela. Tant que le bara déjà oyo Wenge pour tous arrêter fier nango déjà ba administrateur bazana bana ebele. Na bana ebele pour parce que dans rien la question ozolo ba déjà. C'est Marie-Paul Azali moi na ba administrateur. Neka bapela ba eloko on ba oboya ka yango wana plutôt sur la seconde raison ngama na vupa mopo parce que na bateau baza na connaissance te ko ba comprendre donc bazali ko net Marie Paul azali ko la mwana ba administrateur de ba administrateur ba ndoko gérer bango ba chef na ba travailleur mais na ndenge ya fonction qui a ba Dolph na ndenge hiérarchie après ba administrateur ozomo na Blaise ozomo na Dolph donc il reste là net ba Marie Paul bazali ki ndenge mona ba pela ba ki ndenge mona ba manda baki ndenge mona bato nyoto bayaki etaki ezaki collège ba administrateur ba administrateur faut préciser bien pour batebeli pe ba comprendre ngo le match ba kolo orchestre bazalaki ba bande ko gérer Wenge ba quatre chefs OK oui sengelaki premier chef bazalaki deuxième chef bazalaki troisième chef bazalaki quatrième chef bazali na ndenge ya hiérarchie ya tesama ya Wenge ya lisapo onge on pas net bandolo ba parce que Marie Paul akendaki na bari koko elaki lokwa net bazalaki lokola neti ba travailleur ba administrateur OK akei ko sala orchestre esengelaki bazwa ba retovena bazwa ba savaye de pichu bazwa ba JDT bazwa bato nyoso to wana esengelaki te Wenge botaki déjà ba koko déjà avant OK parce que ba Marie Paul bazali lokola neti bana ba administrateur o ezana makambo bana baki basali orchestre chose grave
Ce qui ouvert azalaki chef était mais Marie Paul agenda poto. Ah. Konisa rabandi. Maman Dorothée Mafuta. Basoli na mona na ye Marie Paul, Maman Dorothée persona matika biso. Ake koyebisa mama tala unyezo ki nepoto soki na tikele da pasi kende pa papa ki faya asola na wera po parce que bachanga na liste ya voyage. Parce que lelo batebele ba ko robeta masola vérité te po ba kosara bato ba lelo. OK. Weza lolenge mususu. Maman Dorothée ki papa qui faya tala boye Noël tout ça basana voyage mais soka tiki ndekone que ça la pas pasi. Mais kaka moto wera bundela kaka Marie Paul wana mais histoire na discours ezalaka na dévolé. OK. Mais soka kenda que c'est et comme ipe ba administrateur wenge ba sepela kité. Et comment que Marie Paul akota na kata liste o akende po poto wera lobi ndenge na lobi na bino bongo etikali bongo. Donc ba groupe musu ba sepela kité. Administrateur musu ba sepela kité parce que azalaki membre oyo fala que les poteaux par avant te par rapport à payer là parce qu'il y a coûté qui paye. Mais tant que maman Dorothée Mafuta maman na moi ta a quelque soit na papa qui fait ici Noël et tant que na wenyo ta chef kuna il faut Marie pour la que voyage. OK. C'est nga naza tata na ote. Oui ratali pe ayepe ko yebisa pe groupe ba masa na ye. Ne to za be Marie pour la osani. Aokende. Aokende ndenge ni na yebisi bino o etikali bongo pe ekende libongo. O ezaka histoire vraiment Marie Paul na ndenge ba vitesse ba discours moi betango pe na TV na kilelo. Exactement. Oui, on dirait que dictateur hein. Et que le dictateur était parce que tout le monde est là au monde espère ouais ceux qui sont là qui na oyembele oyemba ba monela. Oh. Parce que il faut bâtiment battre la tête dire na makambo nyoto. Difficile à manipuler. As de la chorale. As de la chorale na âge à la lile qui a ouais. Sino mobi. OK. Mais vive la musique de betana wenge. Sino mobi bazi courage le baba petit a wenge bon matana po. Na podium. Wera yako yebisa ekeba na kati ya wenge mikolo na baza. Bambiaka pe ba bazali. Mais ko sangisaka bato nyoto te siko soza moto esprit te olekisa pe loko. Et kota o. Tango ka bete loko na asila ko la bete yango mama wera pa yebisa ekete keba na kati ya wenge mikolo baza. Na bana mike pe ba bazali. Des fois timana ena des retard. Des asila ko mama banda mama fixe. OK. Ndeni ni moto asoili ngabo te ba yebisa keba abambiaka baza. Yango mona la wenge. Âge monsieur tika na passeport pe comme pe na ba anniversaire mais ça to la ndenge bambiaka ba ma mikolo. OK. Parce que na makambo no sunenge kidela. Donc ça ba réalité o ekendaka siko yebisanga siko ta wera ju décision. Mais na départ moi voyage en kaka o mona ka loki. Marie pour habitant to voyage qui au sala qui betezo ngaki mais ndani ya chaki on a liste po ki mais lo ça ni. Beta li solo na. Na jela au poids parce que ok des kilo mon ami qui. OK. Mutasala ngo wera mais beta li solo kaka ya fou. OK. Tozongi sabana gicha sa réflexion ba intervention Marie Paul asala. OK na biso na makambo. Marie Paul ba tunaye ke wera linga yote. Ka wera nga linga yote me yende mutapesa o voko. Na kata nzemba casque po yo sala voko ba komba ba kongomani ba kokone ki Marie Paul. Mais bato ba pesa ba voko te yo zolo ba kete moto apesa o voko alinga ki yote. Siko bato ba pesa ko ba voko te. Même pas si zunguluki ko panga pesa kendela. Muta pesa voko. Même ceux qui par intérêt pour naye. Muta pesa vocal. Mais ozo beta histoire mo ba kuta kete iya bande kulinga yote na kati ya muvu. Le mouvement. Kaka mutongo zo pe décision ba tona liso ke miki. Ye wana. Siko bato siko bataki contre yo ba koma bato malamu. Muto atalaki pour yo défendre koma mutu mabe eza lolenge ya bato ba discours ya mabe. OK. Siko ba témoignage oyo on a betelo masolo. Témoin ezali Marie Paul toza na hôtel Alvalade nati lokole témoin. OK. Makambo na oloba po. Na tuna question tozala vers ba mini. Pourquoi makambo obeta yango na TVT? Oloba vérité o mais vérité ngesukara nango kaka na etikaka na mitema. Na mitema. Mais la vérité on to vanda ona ozoloba kete oui pela kota wenge avant yo na 86 yo côté 87. Mais pourquoi na TV oloba ngote boko na be chante ba turaima sur Monica caméra. Mais na sima caméra bolobaka makambo mususu. Toza na posa ba vérité sima caméra et bimarane na. C'est ça. Et bimara na sincérité pour mettre la masolo histoire ndenge zali ngo penza mbe pa osani. Au pambola bino. Nul est parfait. Tozanga la mabete. Ya mona nga tanga mabeta li solo nga na vandaka le cœur de l'homme est mauvais. donc il y a méchant.
ndenge na makambo ebetaka bien okobeta discours mosusu mais après caméra okoloba mpe makambo mosusu donc ya pasi yango wana yango monaka kaka ke tokovanda moni tovanda nde na kati ya ngiringira okomona be Kenzo akozala na cope na Koweït mais Barik Mafita akozela ye cope moko ya telefone ya iPhone mais okomona te iPhone yango eza nango vraiment chinois mais Barik na bolingo azala nango vis-à-vis ya Kenzo akobenga ye mais ntango Kenzo moko yebi telefone ntango akokoma oloba kaka mbata oyo eza yango te mais awatalaka bolingo esani ezali yango mona na vie photo ezalaka na bolingo ya vrai totalaka baintérêt te toyaka na bafaux discours te mpo parce que bochargeaka moto moko mais na kimia ya moto yango ezalaka te acapable akoyebisa oke te yo oza na droit kolobaka nanga te na vie na yo mpo nga nde moto nasala yo nga nde moto nasala omona mikili mpe nga mpe moto nasala mes fils fort Marie Paul siko amiyebaka te ti wera ayeba ye kaka te moto oyo soki tozongi na ye kinshasa akolia nyangulu cela veut dire premier kutu atikala na ye nzambe atalisa ye na format mosusu donc Marie Paul akimaka na première poto première poto wana atikalaka makamba atikala Marie Paul asala nini atikala okay yango moneke place bakende kosala na Bari Koko baki kosala El Paris El Paris esalama bongo na baeme bwanga na bazingizong yango moneke tellement bazali kaka bapile ya wenge yango bakendaka na makambo mosusu ntango bango bakei bongo eza lokola ndeti bana baadministrateur boko kosangana na fondateur eme bwanga ya kala okay kosangani yango moneke baki na droit ya kosala nini yango moneke wenge ntango ezwaki deya décision bayebisaka Marie Paul oza na droit kotia komba wenge te po parce que histoire wenge kozala te yango kombo ebima El Paris cela veut dire que wenge en dimension po parce que pona ema zalaki wana okay take ema zalaki lisusu te kombo ya wenge moyen Marie Paul a bénéficié nango ezalaki soute voilà ndenge comment que faut telemele comment se fait c'est moto aye na 87 akoma na kombo ya wenge asalela yango kombo ya wenge yango moneke bayaki kosala titre moko ya jibe oyo bino obengaka kine bouger et comme le monde méchant. Ok. Une partie est pour réclamer. Il y a réclamer le droit à combat Wenge Marie Paul Rosset la combat Wenge. Ok. Les autres rendez si quoi il y a une statue. Tant que moni aimé bon à ta souhaité, il faut Marie Paul la combat Wenge. Et comme Magatina va procéder, il y a justice. Ah, ça a droit au combat Wenge. Mais elle faisait partie de Wenge aussi. Le chef va suivre décision et tant qu'il y a qui travailler, on a combat à Wenge pour terminer. Ah ok. La façon. Babaki na droit ko porter komba wenge te. Okay. Yango mona kete tango bato basalaka ba discours bakendaka na makambo na bango lolenge o bato bakanisaka. Yango ezalaka vrai te. O nyoto bato balobaka na TV ezalaka vraiment vrai te. Yango mona ke pesi Marie Paul akende kozwa ba JDT azu banani donc bakomaki lokola nde ba JDT bakomaki lokola bana Marie Paul. Na logique ya hiérarchie ya wenge baza bakoko. Très bien. Marie Paul bazalaki bana administrateur yena bananyo. Donc il fallait kaka oui o ya Bulambemba fils de Mbula Matadi mais na kati ya wona azalaki simple travailleur. Ndenge makambo sala ni. Ekendelaka. Ekendela bazwa grâce bakosala El Paris parce que baki ba travailleur abadi ya ba administrateur. Ko bano bango bayaki nango. Yango mona ka wengeza na bakoko ebele batebele bazala fe gidi. Kidiba. C'est ça. Revenons na question na biso au meki ko éclaircir biso. Dislocation ya wenge salami we regarder quels sont les musiciens oyo babanda kina wera départ ya wenge musique à maison mère d'autre part to le barelo ko nyoso to tango wenge ke epesi jibe penaki na 17 musiciens la nyoso to ba komaki na terrain visa vont mettre la jibe parce que production ezalaki a fait de l'amour. OK. Album na marché et puis na marché belé donc bazwa ki crash wana siko batebele bakokaki nzala te yango moni plus de 17 musiciens balandaki y compris na Ferry alandaki Jibe pour parce que biso de lingaka to changer histoire pour parce que le TV comment ya mutu nyonso to ba chaîne ba plateforme comment pe ebele tango Jibe tango Ferry to kuna ba eko yebisa we rapaz wa dipeso tellement we ratali kaka mwana ngai moko na babitumbo nyonso nga na bundela po azala moto me abosa ye na akende nzambe apambola kokoma komi kuna baye koyebisa ete papa yo place na vraiment awa eza te c'est bien makila les jours ngo baye kotelemela fere aye kosafere place no awa eza te sona soni wana so na levex papa ya Blaise place mbula ezwaka ye wana da babengani nga na se ya mbula omoni kivukali wana pese eutembe
mbula wana ti babengani ngali banda ya mbula. Ok. Pas JB. Pas Blaise, bataki na mino. JB ata na Isbay mais siège et comme il pas Blaise. Na ma campagne. Kaka na ma campagne na mena. Allez verte. Et que tomber wana ki tango na mbula wana ki botala ta mbula te bobengani moto ngo mone pe ki te. Bobengani nga na se ya mbula. Asala vocal yo abatu. Oyo par rapport à réalité wa kutane nango. Mais soka zala ki vema ki petit oyo ya wera, bala kusala wera boto ni mamukate oyo. Mais tellement que ndaka na yo wana kozonga miwera yamba ye kaka na nesen yango monaka epai ya vie na bino zoro mabiala nde masela tanga sabi ke i copine petit fille epala ndaka bango soko tala ba nayebi très bien otiela ngo biso bato oyo batalaka biso soko lobi moso wana okata yango po asiko mo olinga tolobi likambo tozala na prene na référence eloko oyo bato baloba sikoyo na ntan wana nyonso ntango yo opesaki deja kolandaka bajibe wera sikala sikoyo kokosala sikoyo kokesala moto sisile ndenge nini wana eza deja wera asatanga deja la samba comme siège wenge mpe bando répété na la samba ok ntango bakrie ale wera akanga siège moto asinai kosa kuna na kati ya famille jecot ngai nde moto nasalaki ngai nde moto nakutaka ok siège yango moni makambo atikalaki na propriété nango etikalaka bongo yango monaka discours oyo bato nyonso babetaka na balikuta oyo ezalaki pendant les États-Unis pendant que te eza cas de mensonge oyo ezalaka y compris na tata mpe anoyi kolanda jibe mpe anabondela na ye azonga siko jibe mpe na ye koyebisa tata mema na baguerre awenge nyonso tu yo osimbisanga batushe oyo baneporte ko bazalaki de na baguerre na bamakaba ok yango monaki adof ntango asalaka deya baintervention olobiki ete owenge ezobeta na cité verse na quartier nanga ale makaba bina koswana otuka muke wa niveau na ngati yango monaka badiscours oyo nyonso ifo ezongelaka bato bayaka na badiscours na bango moko bidon c'est ça le problème yango wana yango monaka réalité ntango olobiki te tokoforme bato bakoma bato yango monaki ntango formation ntango eye na bato nyonso tu wana formation bato ebele bakopana yango te formation ezali c'est une grâce ok ndenge nini otema na podium ndenge nini soda médicien vis-à-vis ya contact ya public okozala boda baforma bato na format tout oyo eza na makambo voya moto eza divine oyo nzambe apesi yo mais kozala musicien baformaka bato ok konisa ntango tovandaka tolobaka madilo obaka naza bien formé epa lombo makiadi mais auta na kati na voix na ye na voix na ye na kati ya mayopi mais na makambo asala na kati ya mayopi na réalité oyo asala na kati ya jazz est différent donc dans tout ça il faut toyebaka ntango tolekaka na batv toyebaka kolimbolaka eloko moko na moko yango nayebisaka Percy Tumba prêtre yebisaka taki baforme na cibacibasi tozalaka kimia mokili ezali ya nzambe donc réalité oyo ezalaka bongo fo toyebaka kodifférenceaka donc lorsque on parle na kati oyo te tokonisa ozo continuer lorsqu'on parle de la formation ou formateur tomonaka te du côté chant mais tomonaka modification oyo ok 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 abi un jour bozala te orchestre na bino bokoyeba kogérer yango secret ya nini il faut ozalaka répétition parce que bili kitala komeki koloba oyo ekomi loko kwa kotakoli de répétition de 10h à 22h tosala 12h dita travail oyo azwanga ayoka abi un jour bokolongwa po moto avanda libela na kati ya orchestre moto azalaka te mais nayebi ke séparation ezalaka mpasi ntina tiaka bino be mpo lobi bozala mire lobi fo bozala na endurance na podium parce que bino bobulenga na onyokola bino mais nzoka nde ezali lokola nde tina kopesa bino formation endurance moko boye oyo bino lobi soki eza bénéfique na bino balanga lobi bokozala te parce que ayebaki déjà moko na moko caractère moko na moko nde ekozala ntango baya kovanda sikoyo ngai bigi to naye korapele ngango na 2016 avant papa yemba kufa ndeti tozali ne semaine oyo tozalaki ngai biliki to na wile longoza abi lelo naye kopesa wera raison makambo ando koyebisa biso na barépétition tondo kosala de 10h à 22h jour mosusu tobanda ntango mosusu de 22h jusqu'à l'aube poani endurance wana boya deya bien formé donc concert nyonso koyela bino okozala na endurance mpo nayemba lelo tro lelo nayika mpona bina kobanda de 22h koyeka piti ekobanda 22h ti 8h lelo na obanda ntango mosusu de 12h à 22h koyemba na koyemba donc endurance wana bazwa yango c'est pas facile
oyo eza na makambo ebelebele yango omonaka oyo tokutanaka jour sur fer ayaki na posa ya voix arrive bayemba naye bazalaki naye na sida RTNC aye kotuna bango vraimen atunaki yo clair fer bino na BCBG botravaka ndenge nini bino bolobaka machine ya musique mais ndenge nini baplace onga nazopesa okoyemba te dai botravaka ndenge nini parce na okofanda ça va rio Zombongo soit nani Tchak Carabira le bito kutana c'est tant qu'arrive qui maman faire à juba pour des tests à beti on dit que les karaté eleki yango mona rakete poke protocole to so la lisusu na kati ya quartier la te faire qui Kofi Olomide na orchestre mobimba ba ebisi faire pesa biso stratégie nini bonne ko ça na maison mère oui que faire afana maman oni oh stratégie to ça la maison mère et c'est les gars barre pension donc il est autant dans la chorégraphie le but est chat chorégraphie le but est chat ba fali pour na cosité baza témoin na ba montana ba oloba makambo na oloba o faire ayebi ngo pe na motema na e question batuna e ay ko vanda maman azongeli na batuna e ona rotanga ba komona bango te po parce que mundusu to tangi komona e asili bi maloko ande dité songi seki yo to betela ko ni sa lisolo abi ya quartier la tena e quartier la bango so batuna na pays mo Afrique batuna ma na butu bango so bavandi apesa bango secret o bango bano sala na maison mère bisi bango za travail aller faire ko so ngatali de 12h à 22h zaki formation musala makasi to bande ko sala de qui sait que to zangi na makambo mususu ko to ndo sala yango mona ki ressemblance ya double zénith bang ya rekendaki na bana Congo chorégraphie oyo maison mère bina na concert affaire d'état ya rekenda na affaire d'état parce que esprit à travail faut que l'orchestre pour yebake na la gâté loko ni na repesa na ba kongomani asika na ba moura bonne musique na ba fanatique na biso moko personnel yango mona eloko mutu yake yango ya tolo bara déjà que tango wenge le bi déjà batata batate de lupango tuteka mbongo tukabula donc ba aide na makambo aya tuba tukela tu dimbongo wenge lukota yanko biso wera sone kolana bana mate basikitoko wenge musique muzakitoko na musique ya wera sonne sokoye na présence était okokota on appelle testament wana nyoso tu ndaki ba testament ya maison mère ne ba tata faire nini wana président mbongo dilisi batu siko po masiko ke ba pesa makambo nyoso tu ndaki yange komaki déjà que était ya ko pesa batu chance na première disque ya intervention rapide ya ko pesa kisa mabanga tete tumba Adolphe a mission possible na version oublié Didier Masela azoyemba likelemba wa yemba Jaja Kemani et comme il a dit makambo to so la kasi version oublié na mission possible yango makambo ba et comme il a dit PDG makambo azalaki connaissance ya wera azalaki na para connaissance ya wera parce que Didier azalaki na Zembo atekeli déjà moko epai ya Jaja Kemani le reste est là oye komi lokola ndeti na nzembo oyo babengi na bokasité ya kolo nzembo oyo babengi lokola PDG makambo sikoyere azwi connaissance na ye PDG makambo zwa nzembo ya Didier Masela wana tekela ngo Didier Masela yango moneki bolingo oyo ezalaki wana na fur et à mesure oyo déjà tour de babel déjà kotaki déjà bakoka su koninga te tokoma batravailleur ya baadministrateur bacollège na biso tokabwanaki ndenge kendeki pa jibe pe na tanga kendaki bango amonaki déjà ekomi orchestre na ye atiaki déjà mai na monoko ntango lobaki déjà oyo ekomi motambo ekangi nzoko esengeli mutu na mutu azwa eteni na ye nde bakendaka makambo na bango donc yango monaka tozalaka vraimen na ye na eloko babengaka yango mavuvama mpona oclexir tozo solola venanga dem mukinda depuis Paris na pesi mbote venanga Nicodème papa na Brasley na pesi bino bambote konisa azopesa ko konisa bato balobaka ke jibe akendaka na majorité ya ba musiciens parce que pona bino to pona bato mususu jibe azalaki na ba visa o il fallait bazalaki na ba programme ya ba poto mutu lokola Christian Mabanga mutu lokola Maradona balandaki wera pona nini soki ezalaki mais vraiment pona ba visa parce que toyebi déjà Masela azalaki na ye administrateur Adolphe azalaki parmi ba cadre Weranson parmi les administrateurs bango bazalaki na bango na problème ya poto te mais batu lokola ba Maradona batu lokola ba Christian Mabanga azalaki doublé
il y avait Nabiso Masela balanda qui non ouera pourquoi? Non, le problème c'est quoi? On a Maradona Robert Ellis sur là où il était pour Maradona Azaki sauté. OK, na maison mère Azaki te. Azaki sauté parce que Maradona déjà très tôt. Tant que comme on va voyager, j'avais chance à voyager. OK. 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 Alimbonda, voilà, Alimbonda. Batali makamona batisa babanga etake baza ba pilier au wera kotisa. C'est qu'on a 4 wana siko parmi ba administrateurs oyo bakendaki kota BCBG ba kotala. Et là, bato musubi ba di ba ba bika kate oyenge toke na réconciliation toke na makamushu to ba robo ko bongisa ko bangonde bazaki ba reconnaissance et wera ne mudako tsaka to sa no pembe na vie na biso non mudako tsaka biso yene mudako tsaka biso yango photo za na biso to za la nanu na tanda to ba soki to bongisa to bongisa te to ça la siko na hipoto to c'est la pour passer que il y avait des rumeurs que ba ko bongisa na bango c'est ça le problème qu'on avait déjà il déjà coup na bango déjà préparé après c'est ma micro ba ke miki donc c'est ça le problème beaucoup de personnes ba kenda pena jibiana ba tebele pe ba regeta ti le pe ba regetaka oui ba kombola bango parce que sur la qualité peut-être le rendre Kaluji Kaluji a regretté beaucoup de temps passé avec papa chéri parce que toi belle lot et ça la makamo musicien lingaka bien matériel azana ndako na somba azana eloko ne mo batonga azana eloko na nyoso ya mutuya o ba mona ka très important na kata vie ya musique ki yango pe ba kombo ya batongo nde bakendaka wana pe ebele pe bu ebunga o biso sala rasamba ba komba batebele bu ebunga donc ya mutuya ki yango na fote ba ko gérer ba makabibele bele esani et bien comme la rabbi on a ça vraiment dans la vie tant de vendre la rabbi faut totalaka les grands architectes ou atala makamunyo tout ko la tsaranda ku na makamunyo tout on fait moins azana poto azana kichasa donc yeso eza makamba ba banque obongisa ko latisa ko sala makamunyo tout wana va pas au contacter on fait moins donc bozama numéro konisa pona obongisa poto e ba ndenge ni toke na ngolo lobi donc oya mutu yake yango bango bazalaki ba reconnaissant que biso tozalaki bana yango ni premier voyage ya kisa mabanga ta bakoma déjà na Canada sarani atikali atikala Konisa maison mère et bandi ko salema oui a recruter artiste il fallait à recruter préparation et album il y a intervention rapide et bimi est-ce que niveau artistique oui rapper ça qui ba mélomane c'était à l'attente de tout le monde ou bien niveau ya wera à l'époque ezalaki kaka o ya pesaki parce que balobaka ke Titanic et les kaka intervention rapide sur les plans il y a chance sur les plans il y a son sur les plans il y a organisation mais au pouvoir rappeler ça qui biso à l'époque c'était son niveau ou bien azaki na nous nelo ko pesa te fallait ka tozwa o wana tozwa vraiment question eza bien ma pesa mambotema et pas les grands mécènes Joël Pitou Manzi Interpol agence na kati ya Cape Town donc moko te motaleki azaki to le bagelo ko nyoto capacité ya studio ya ndiaye na studio ya poto na ba programmation et puis ko kenilande ndenge moko te logique des choses na façon mosusu ezali na makambo ce qui botan na stress ba condition intervention rapide les cas talaka disque directement na studio. OK. Les jours en c'était mercredi ba outil ndiaye pour serena ba travailler studio répétition et comme j'ai dit tozangi courant na mai si vous avez nyonso tu wana kete misala et arrêta ba makambe belé o ba rebelle ba koti et tout belé o ekindela ka biso mabe ba contre ta makamunyo tu ekomela ka doki et salama vraiment ba citation moko critique. OK wana situation ya kini ya kini quoi donc pendant tout ce temps tout ça là 3 mois to na courant to na maïté ozo mona moto azui matela na ye et azui mbetu na ye abuki yango pala mbapo pour le toujours mona moto azo ko tuta masango ya mbuma ayingoli na ba fufu ezana na ba buibui donc to pasaka moment moko très difficile siko yebisanga na condition ya poto si deux salami na poto programmation salami na poto to comparer ngonde ningeni donc singela ki ebeta wana mais plus chose grave na tanya sa tu wana pomona ikete zamba yebi nga bungusaka bato abungusaka makamuna Chantal Suzela nekutana na omba na te nekutana omba Chantal Suzela les bima meilleure chanson par rapport à omba donc mona ikete vitesse ko ezana makambe pele da tout ça batebele ba comprendre tango wenge kabwani wera bandi déjà ko solola na public nyonso tu oya ba difficulté ba couche nyonso tu
après da ko bongisa déjà ba moral ba nani ba kamibele kaka na kini wana wera zo ko bongisa avenir baba kinimiki mikili ya ko bongisa déjà makambo stabilité ya makambo belebele yango mona ke tango déjà maison mère et outil poto eye et sali makambo nango lolenge kanelaki esalema la réalité yango wana yango mona ke tango ke agile pe na retour na bango baye na vitesse wana wenge maison mère na Kinshasa bango ba beti esplanade ya palais du peuple epesi makambo nango na makambo belebele wenge sosimat place à répéter la kin ezalaki te ba répéter na hôtel Invest makambo na hôtel beti wana après une semaine oya ko beta oya ya la cheval na palais du peuple plein biso moto tala ba réalité be wera bani na kan cheval kuna na cheval tina mopepe na makambo belebele plaka asaki parce wera bi oui de makambo bani bo ndeto ke miki le retour nanga il faut kaka martyr OK yango moneke te premier musicien wenga bani martyr c'est wera son 1999 mais na kati ba musicien nyonso tu ya Kinshasa premier musicien oya beti martyr oyo ekendela kwa ndenge demi Dakar emene deuxième moto asalaka pia kezalaki Koffi Olomide martyr atosala droit de veto non tu dis OK c'est que quoi de beta deux hein parce que on est dans mbonge tile lokuta walihuto la kisakuti evivate non na soit grâce na soit chance tous les martyrs wana nazala konisa Koffi beti des martyrs ngasi ko oncle ngasi ko Pichu Mopero OK que des cheval chemise à jaune que sert à tout benga kita pour azangi na aspect moko be musique na PC ba mote na musika zali na loi d'avement Pichu na Mopero savane na PC ba mote na musika ki ozali tu na réalité ya biloko nyonso to na ngana biloko nyonso to na konisa nazala pe naza susu moto ba participer tous les martyrs beta mapela gilelo o nyonso to na participer pe nazala ya mutuya yango wana yango mona ke te Koffi Olomide beti martyr de parce que oya liboso abetaka lisolo na ngoto moti mo kamwe ngai bika oya affaire d'état wana sikotanga te auti osala droit de ngai bika oya efakata po efakata batikali batu nyoto wana batikali na ba bureau batu tu batikali tango baye wana siko pese bayela biso siko ke ba jina efonge bayeki koya mama male bababia banani po babeta nini na martyr wana meme simbaki te po parce que Koffi beka na répertoire ba nzembe belé bat boya na bango ba belé ya facilité nzoka ne faut dans la stratégie na vision pour na o resima martyr yango mona siko aide ya martyr yango moni musique ezaka mabeza na ngatitile soki wera te mele Koffi beta sur deuxième piaka sous mama na martyr donc martyr wa Koffi de la rimlo kaneti wera tinara de madegima ba fanatique à maison mère plein ba soutenir le ba na TV yango mona point na epesa rapé Koffi courage ka se pelango mona akete wera tema yebaki makambo to sala abeti martika 4 fois tokoya tous les musiciens ya Congo tokoya 4 fois konista na lingaka na tuna yo question oyo wera sona sali recrutement amoni ke bala coste bazali ba ferego la bazali ba mabiala wazaki petit na ye pe o babandaki na ye déjà le banango Serge mabiala ye moko ke mapata mutalo baki yo faut que orchestre ba ndako yemba asali recrutement na ye mais ba ke ko travailler intervention rapide na studio wera sona zaka na besoin ya manda chante abandaki ko azaki na kondimate ke ba ferre ba la coste ba jani ba kopesa les meilleurs ke ba manda na ba fondé au déjà ba yemba ka ba salaka ba buma bien donc il fallait kaka manda ya intervention non parce que wera tale ke manda daki pilier na OK ya kendaki El Paris na ndenge makambo tendele mais la condition o wera comme ko senga manda ya mouvement manda o to dama clair tous les kinois o abande ko na musique à l'époque manda senga condition wera pesa 190 non apesa 190 Adolphe Dominguez azalate condition pesa ki yango tu wera talibe condition ngo ba pesa 190 to kota mouvement 8 oboyete mais condition Adolphe na kata alongwa et le manda chanda senga ki à l'époque yango wana siko basengaki batalaki siko eloko oyo asengaki apporté Adolphe à l'époque humiliation yango moneki manda azalaki te et comment siko ndenge faire azo yemba zoganga ko azo yebisa siko ya intimidation faire so doganga to opesa nga bema mawa o nga azo luka kati so opesa ngo te seke manda oya
donc ba comme ko préparer faire une fonction ya manda chante donc ceux qui vraiment au convaincre ngaité na ba voix obimisa o sait que manda chante au sani akoya ba une sorte obeta oyo yango mona ka c'est inutile ba te bela ba beta masolo ba beta ba likolo likolo donc faire ba comme ko préparer à la ta dessert mobi abi ba mawana manda et comme est-ce que la fonction moi faire pas comme ko travailler la fonction il faut la convaincre que au pour la manda sani ayawa te. C'est ça le problème encore. Ok. La serena manda bang sabatu na kina no. Tu vois ba nego sekanega pa yike o ada tilena. Petit na ngai. Ada poulet na. Ok, nulle part. Azala na awa na préparer la formation, c'est parti de formation. Ya moni sko pesi manda chata comme sko teti na kata kichasa. Mais tant pe ba manda pe ba ko yembela biso disque o nino ya couvre-feu. Couvre-feu. Armageddon. To bena Armageddon serana mandama Ibrahim Chamalanda Nimisanga na kolela papa. Bon, abani jamana likolo. Zangalanga Ibrahim motema nanga. Ni ozo mona azoko chese boto sala kiara azo dominer bino susu ko na nezete kine zalaki mayama. Yamanda. Yango mona ka chaque chose sota. Yango moni ke tango wera eko mona kete faire et chair de poule na partie à vite Iman. La patience et la longueur du temps. Faire et chair de poule, voilà comment tu as grandi. Ok. Faire et kobosana na kasi susu ya le maraki atuni papa wemba. Yebisanga so na place ba kulutu ko na place balé. Ya balé. Zokande babaki la patience et la longueur du temps. Voilà comment tu as grandi. Voilà, au combat de Mukolo. C'est ça le problème en moi parce que tu vas bimisa déjà vite Iman déjà et confirmer qu'il déjà pas partout. Ok. À convaincre qui public, bah tu peux pas dire qui est, ben comment on a été qui est ferré. Et on monnaie que l'eau on tout le monde la patience et la longueur du temps. Donc ma camarade bah na vis-à-vis Amanda et pas nayo. Yango loyo. C'est le moment d'amawa. Et puis si fruit nango. Donc la patience et la longueur du temps. Donc l'eau na nose la siko ngobi obimisi. Donc c'est ça le problème encore. Connais ça par rapport à l'histoire na carte à même album il y a intervention rapide oyo il faut venir expliquer à Batu et ça parmi l'album oyo Batu ba pesa rango chance mais aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui toyo kango il y a des belles vocaux il y a des belles chansons oyo ça kana carte la Costa Lobe loko moko lobi we ranson na bandaki ko sepela na yete au début certes Adolphe Mutayaki na ye mais we voulait que plus manda ya ton manda yete qu'est-ce qui a fait que la Coste ayemba ba voko ko le kabarti nyonso et puis a dominé bango na ba choral mais ye mutu oyo we rabandaki opesa chance te oyo azaki sous-estimé. Omoni na biloko nyonso to wana ke voya la Coste na départ we amane ko convaincre wera te. OK. Monte ko talisa ye et wera. Ozo négliger petit azali na voix bani boma azali na voix moko misika na voix moko be mélancolique. Tango siko nde pepe kalene muta sala intervention pour na dier la Coste. OK. Na studio ndai. OK. Yindi ndo sala mbala moko. Kwa zaki directeur artistique ya album wana. Wana bato beta de solo te. Ezali pe intervention rapide do salama. Yazo. OK, cocktail. OK. OK. Quand on beta sur le solo et bikete, moi no bodo négliger ngana ki timbre de son na timbre de vocal na e. Daraza misika na ba voix mo bani. Yabani boma yango mona ki pesa ki la Coste vraiment que assurance a pesa sous les meilleurs na mona ki ba voko na e ba nyote bujaba batu donc ya mutu yango tu ko sala solo la bien kuna PJ bien pia na sali asala ki bato ba tsaka ba tube na kati ya intervention rapide tout na neno poto kene na yo bato ba tsaki ba tube déjà je pars au tangaki na biso d'ailleurs bato ba zali lokola comme bateau fallait ba récompenser comme basien. OK. Ya wenge ya mona ki ba pesa ki kisa mabanga. Ba pesa ba biloko nyonso sur le lenge ke. Mabanga Adolphe Weraye moko. Donc Wera ti 3 titres. Ali mbonda tsaki te Ali mbonda tsaki te ba tsaki 3 titres. Wera ti 3 titres, Dieu Marcel 2. Adolphe 2, la petite na biso Michael Chinde. Fai manzemba. Akindab la. Bon batikela wera talisaka ngabo mona moke tikala no na Canada. OK. Otanga no chic lobby musique et ozela moyo.
Ok. batika na Canada tant bakendaka da premier voyage wana batika za tu j'ai bien bien appelé à l'époque na ngambu na ya salaki TH ya après pardon à salaki album oyo Titanic. Titanic avec bel disque en groupe. Disque en groupe nana check banani ba check banzembo na Titanic. Ozi Emilia, Ozi Burkina Faso, Ozi Titina, Ozi Bula, Blaise Bula. Makaba cheki. Makaba. Na JB Moko. Na JB Moko doki. Bango soto bakendaki wana toke na orchestre eza lokola pe ya biso. Donc banzembo pe ezaki presque déjà ezalaki déjà. Oatie omba, oatie mambika, oatie boye, oatie likala moto, oatie boye doki. Ekendela na segepe on dirait. Et second dia zaki na tibi. Ngai mocho wane na TH. Wane na kanzembo ezaka nzembo nanyo ya Burkina Faso. OK. OK. Bolingo ngana bandaki obomon. Kasi ko Burkina Faso na yebaka na orchestre moko koto saka ya ba via yoka. Père Babido yoka na ba papa yoka na pesi bango moto. Ezaki orchestre ba banquet. Donc Burkina Faso ndo beta wana. Donc ya pasi il faut te ba ko gérer makambo wana ide. Konisa to komi na 1999 2000 oui rançon na bimisi solo la bien j'ai bien na bimisi j'ai bien na bimisi internet. Après on va ezaka photo sam photo photo ça match de lo mo bon oya compagnon petit José internet ezeka généralement betana wana zaki kaka remix moko OK betana ndikutana sona sola bien wedaki yo okosolola nini tokosolola nini OK eloko so betaka siko yango wana après avoir que bazwi tana bango makambo ebele bete so l'an 2000 nde Beko beta internet internet eza nsima TH ya TH eko beta wana OK oyo ezalaka na makambo ebele ti RE okendela na lolenge nango après TH ekutana na remix ya voyage OK oyo Adolphe asali remix wana ngo ndekutanaka nde na TH parce que wera ekoyebisa Adolphe tya nzembo na yo nga naza na droit otya nzembo te po parce que nga na osala album OK yango moneke place tata tanga akomaki bapesi nini asali clip ye moko makambo nyonso bayembeli basaleli bake place ya bule oyo ekomi na komi elengi mpona asala pe mouvement nango konista na ngai départ na ngai ekenda yango monisi ntango bakei wana mpe sokomaki voyage ya baproblème akibisa pipa fale esala mekomaki badépart ya badolf ya Brexit badépart ya badolf makambo ebele oyo ekendelaki ebimisaki makambo kilikili oyo ekomaki adolf ete bana kini babengani ngai olukelanga mosala nazwa kolelaka mpa na bino makambo ebele oyo esengelaki batakisaka mpe bayokelaki mpe adolf mawa yango esaida musike ya mawa sele lelo ekoma musike yeba nini ya kopesa le meilleur mpona oconvaincre public na okopesa le meilleur mpona public no bareconnaître daga motu yango na solola bien Adolphe atie Papson Izebonga atiaki sunzembo nini héritier itele Robert ezalaki ya Robert Basende ezalaki ya japonais Ali Mbunda mpe atiaki nzembo ezwa voilà Weranson atie rendez-vous manqué atie Augustine Ngali na Kofi Aina Likama. OK. Et après wana Weranson a beti pena solo la bien. Pona lingana na la question mona lingana tuna yo wana. Et là konisa batu ba linga ba profiter oyo zanango. Batu ba linga ba yeba histoire. Beaucoup les autres lo la musique, beaucoup les autres ça ba analyse, tu as un problème ya reconnaître histoire ya musique. L'album wana Didier Lacoste a confirmé encore une fois. Oyo bana maison mais ba contredit ngate c'est parmi les meilleurs albums ya carrière ya Wenge musique à maison mère et Lacoste a na ba vocaux mais pourquoi la histoire ya Wenge vous avez tendance à négliger beaucoup plus ce que Lacoste a fait. Botombola ka plus ba ferré, botombola ka héritier mais na monaka histoire à Lacoste bobeta ngo tellement d'autre part photos a déjà Mars oh question tuninga vraiment ego c'est Félix Aga prêtre Mwale Musamba Mbaki
na musika azali vraiment akotala biso akolandela biso donc na makambo nyonso ezalaka vraiment neti grand prêtre lisusu le grand médecin na musique oyo abengi lokola Joël Pitou Manzi Interpol donc agence donc ikolo ayeba kozala na kati ya Cape Town. Pourquoi tozobaka mabongo départ ya la force est déjà makambo ya noki de bien koyebaka musique ya na course au pouvoir. Ok. Et comme il attend à kibisa pipa la force a combien na 9 beaucoup faire ici. Muketonga nazoka yo 9 beaucoup. Faire 7 batu musu 5 ou musu 4 musu 2 musu fait ou esengeli ki bapesa. Mais na mopepe wana fo yebaka déjà course au pouvoir ezalaka déjà benga yango diviser pour me régner. Ok. So lali balali yo ya mouvement. Nataki loba vocal de la cause. Nalingelaki yo mokola motako tambola na sani ya mbele likolo ya oh modie na mitunaka soki lokola ngai kome pa na yo te lotisanga tana yayi ekozwa didi tala ndenge mokile komo okende na tu kinwani tala ndenge mokile komo bema ekozwa boko soto la vie ezali na moke moke okozwaka edo mosemo batila edo nzolo kote muke bajete daka chaba boko oyo esengelaki fale pesa le meilleur merci ko tellement azalaki moke tonga profiter na kata ke opa a profiter na kati ya Caire akanga na kati ya Gilles Bavon wela welela la vie wela basuka na nzela alekaki mokola yanga tikata liloba te tonga donc biloko wana mwa longo yango ezati mais wana tikali wana sekele so bato bandela so bulo yango moneka wela bi ekotaka bongo mérité ka fa ezala des trophées na kati ya courant non voilà c'est parmi les meilleurs albums. Je peux dire le meilleur album ya carrière ya Werenson. Yango mona iloko andeti yango mona ke la cause ki na batembre moko boy tala ngai la cause tanga longa na regeta je fais partie ya bato ba regeta ezali melongo moma be tala mabeka ngo sala dadi ne mbema na ndenge tomesana kama na tunata Nicole kinkaka ye kote la ngayo ndabi ngale mbia ye na mokamaka ngoya on va venir à Tikelio. Na terminaison. Yo e maman. Amulungudi. Yango moninga na pasi onga na la miyo na pasi. Ela nuance. Oyebi babindo menga na regeta pona epola ni. Babindo basali cop mo mais azwa famille na ye mobimba abandi kolela bango ba beau frère na ye abandi kolela. Comment babe? Kadisa rishaka babi. Begeto zalaki. Kalifa bele dede bikofo ya dede ni dobe. Ibone kabomba kotika yule attendi famille. Toi na famille ba yula ba dede bikofo ba fasi roi de Gaulle. Yango monaka eloko musula kata sola bien. Yoka ba voko esaka na ba kombo ya bato. Na message. Abandi lisusu toujours pas bon frère. Ah babi akeye mabenanga dede. Iboko na yebaki na kozala libala bomwana matate zanga kateo na yebaki de Francis de Gaulle le kadede bikofo satana dede ligili panda osenginga na pesio na kotinga mayo lisusu te kebeka kangudi osala eloko oyo na makambo nyonso tutosala oyo babo frère ngo boapeta imoko te yele ki wana munene oleki bango na munene bango baza mikele dede bikofada moke yango mona kete eloko nyo te ezalaka ntango ozosala mosala zala vraiment na droit business parce que musique ya business mais ntango yo vocabilise kaka na babo frère yango mpe ya mpasi ya babi onga mpe namonaka mpe bavoko na ye na ndenge ndenge obosani menge salasilala oloko suni ya likama ezalaka bato ebele mpe biso bayebaka mpe maloba oyo yaka nakokebwa mami Jean-Oulia babotikala pasi na pichula koda na mokili ya se donc ozomonaka ete pichula koda na Jean-Oulia bandeko papi bonga vraiment na pese bambote moninga ya maître cuisinier anise ninga donc nde makambo ekendelaka donc eza baréalité eza na bavoko mosusu osala yango mpona bénéfice ya belle famille ya mais tikala loko ndeka alobaka eloko moko boye vike ayembaka mpe
lourd makamune bena to kanga te nzoka za ngwa mabanga te na bisa parce que attaque na c'est des araignées le Babso na tengi alingaka be bozoi. Une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Bakalomina bino. Ok. Nanema. Ok. Na babu barre mami ndombe. Ata na zile lote lobi na kozwa. Carlos Salumbu Clément Kassai Mabaye. Yango ya nini yango. Ok. voilà ndo kia zui Shetan. oui kendera makambe bele o ezana makambo mususu ezalaka Wana Kibwisa Pipa Weranson asali album na yo ala kaka biso atanka le Kibwisa Pipa koya toyoka ki Kibwisa Pipa jour bima je me souviens na nous moi un petit garçon na masina plutôt Congo Eclipse Soleil et Salema ezalaki mokele lo Kibwisa Pipa 24 ans nazaki mwana poto Eclipse total ngona milangi to mona pena Weranson c'est parmi des prophètes musiciens banaki olaka eloko pe Salemi toyokota ala kelele Weranson apesi ba petit na ye ba nzembo ndenga à l'époque apesa ka férié moko na mwana tolongoli parmi ba administrateur ba tchaki na solo la bien toyo ya na intervention rapide na solo la bien c'était juste ferré parmi les artistes et toyo skoyo na la kelele ba bindo ba tchenzembo c'est le Tchenzembo qui encore faire a tchaki des chansons Bill Clinton a Tchenzembo Kakola Tchenzembo nzembo titre ni Nasilisi maloba pona koyebisa Rosette nzongo na ok ezala nzembo Kakola na ebite osaliga nini ponga na langwa bolingo na yo asipwi oya kolongolanga na kati ya bolingo na motembo na yo lukaki na kangema ok sima na koma mopaya na motema na yo je bokala wana Richard osakana yo bongo wata Emile achaki titre nini azaki effet placebo ok Jaulia basale olili ok Konistar c'est quelqu'un qui a vécu avec la musique congolaise, c'est quelqu'un qui a vécu avec de la forêt Weranson et Banawenge. Aussi aujourd'hui, on te demande de citer les 5 meilleurs artistes au Baleki na maison mère. En termes de chant, en termes de vocal. Parce que tout le monde dans la maison mère apporte la pierre. Aussi, on prend les moutons de ma bialo. Talelo likoleko inda na nyanga kokangelanga mvula eloko ebanga mokonzi Kenzo jepana neo dimbaleo etambe edenga na lela papa tawo mama ngai kona tanga mena swa tete diplôme ya kosala na banque Muzuya pasinga koni mavinga kitoko papa botelanga yango ekomi konzuluka na mitali na mafuta efazi na regrete mokolo gigi dakosha kozwa mokolo mese makiadi ya kozwa mokolo Roger dakosha kozwa donc eza ba réalité oyo ezovanda mna wakwawe pena nelide ingo uenete kota wililikai mama nakana ni yango daki bakendanga biloko oyo basalaka bapreve na bango oyo nyoto oyo ekendelaka donc basala misala na bango membre nyonso ya maison mère naotanga baporta ba 1+. Ok. Konisa, on a vécu la rivalité de Weranson et Jibin Piana au moins 10 ans, 15 ans. Oyo, après ça, ils sont les meilleurs na bango. Ba réalité, to koutane na ngona musique ya Congo, ba pesa qui comme les meilleurs. On te dit, sois un arbitre parmi ce qui s'est passé. Nabitumba wana, ya ba concert, ya ba nzembo bien, ya ba album, ya ba tout il fallait ba offrir biso. Nana gagnant. D'autre part, le baka pour nangai dans le match nani la façon de et loko batebele bako salaka on nimbo la pe bato ba tala biso
De 22h jusqu'à l'aube, à partir de 16h, concert à Bongo Banda, Mokile Banda. Dans les salamate des combats du siècle après Mohamed Ali, ils allaient concert où ils étaient par rapport à Nakatapi, il y a fini de 22h jusqu'à l'aube. Moi, tu vas dans un hôtel Fiki na Simbouche. Si tu as un masolana, si tu as un roselanga na makabezanga, événement où ils salamawana et pour tikala ko salamate na bango morope, babosa na rappel au betali solo wana. De 22h jusqu'à l'aube, les alliés vraiment combat cage, combat du siècle, les alliés par rapport à la Fiki. D'ailleurs, l'autre plutôt retenu, bana mokile, bana musique et bana la rivalité, la franco basala ngote, batutu basala ngote, pekino le lope basala ngote na ndimi pe soute osa et osa la médoc l'ora mutu ya ngoya on biki match nani. Au kateno ga wana bo compter ba boum bo compter ba martyr, bo compter ba mais ça dage moni mutu so ça côté studio. Oye malon na molobe binda mo mais concert wana. OK. Donc on est là qui bitumba o mutu na mutu na capacité na ye. OK. Événement auto betera les solo do bossa na onde yango wana ko tika la rappel. OK. C'est ça le problème. Voilà, merci beaucoup. Je pense que les amoureux de la bonne musique et surtout les fanatiques de Weranson, les fanatiques Wengemen, va se retrouver parce que via Betty moi histoire, Yamara Mango Karandenge ezalaka venanga Raman Pal Sekam, Papa Tembo, Papa Diasambu, hein, venanga Raman Kota, Pal Sekam, Papa Tembo, Papa Diasambu, Bambote na yo, oyoki konista. Donc voilà, merci Nabino Bozalaka wana, je pense que émission comme na suka bozalaki belé à Rolanda biso, botika la brancher la chaîne Oyo. Déjà Kalaming était Céline Abisso ezobima mon voisin et ozalaka awa donc biso atochaka tout. Donc série télévisée ezobima mon voisin boko sepela nango rester branché na GM production na pesi mbote na Jetou Mawala maman hein maman ministre de Paris na pesi ba mbote Tana Kiailos depuis Belgique maman na Zouzou na pesi mbote Sephora nanga maman na Zizou ba mbote na yo na bosanité venangai Dem Mukinda venanga Dem Mukinda bambote na papa Nicodème papa na Bradley na Pesio bambote Raman Kota bambote na yo venanga tokomi na suka émission ba salutations les derniers mots pour tokabwana biso. Merci encore na baï Kenya ça va vite hein Rolanda Koni Sara Mavinga lokola vraiment na boss les millionnaires Michael Jackson, il y a tous les hommes d'affaires, vraiment, boss, 6 côtés, Tengedo, Kikolo, Aïba, Kobatelo, Moninga, Nino, Nakata Zambi. Vous allez toujours très bien. Merci encore, na boss, Papi Matalata, la Matos, Yana, Didier Matalata, la Kolo, Aïba, Kozanayo. Merci encore, les sous na bokasité, à Kolo, na Romona, Dodo, Mazis, na Motema, Valentino, Mazis, na Nakata Zambi, Kolo, Abatela, Grand Prêtre, Pexi, Tumba, Taki, Baforme, Chiba, Sukolo, Aïba, Kosanabino, Nanenga, Bousseli, Grand Prêtre, Pexi, Tumba, Nakata Paris. Yebisa déjà maire Wabelo. Tozo déjà wana, Torobongsa déjà Makabele Bele. Et pour ça, la biso toujours très bien. Vraiment, merci encore. Vraiment, Nabari qui m'a fait Moninga à Kenzo. Et pour ça, la biso toujours très bien. Nabokasika Kolo. Merci encore. On a Bongo Yoka, Dudu Yoka, grand-père Gauthier Mouteba. Et Bagani Torlande là-bas dossier. Merci encore. On a Paul Biyani Gidieng. Papa et au trésor Bang, Moninga Mambou, la petite Chico Pouloulou. Qui ont le co qui n'a pas ce bambote, Nacha Bossisi. Gelo temo oya bino eratarate Daniel Mouvola Kofi Mouvola Alino Kaboubreleno Christian Bikai ambassadeur libanais bisa Pacho Bikai toujours même moral. Merci encore les sous na bokasité à Kolona mona Rizibou la Fierité bana matete puis na Bibora Ignace ambassadeur Monsinga Benasi Boudide Maseke na Besibino Bakote Sami Miguela et ça toujours bino. Merci encore les sous na romana bokasité à Kolo Papi Kitambala. Mais alors la facilité à Bombayo, Makambo ça toujours très bien. Merci encore on a Victor Libé pe sous les nzongo Kofi Matuka donc na Besibino Bambote staff atmosphère originale ata oye réunion okolia okomela pe okosabourer même teke way okomemananda ko vraiment Gibeko notable commune à Ngiringir Danine Beko oya bino ezala vraiment les duos d'affaires libala bossé motalaka staff atmosphère originale puis libala OK Gibeko avec Blanine Beko oya bango liwa et a déjà liwa vraiment Gikitutu il y a ça vraiment Mutsanga adala toujours kimia allez la rater Dudu ayoka otala makamunaye vraiment tozana bito toujours très bien juste ma combat la Bob Dena maître Gabi na pesi bino bambote na musika ke bozali et ça la biso toujours très bien si on a mona les sous na musika
na otala déjà bien nga Juloé bien nga Sawa Kitedi et que ça la biso toujours très bien président Domichila ozongeli azongeli. Merci beaucoup Venangai Raman Palsekam Papa Temo Papa Diasumbu Mbote na yo mouvement populaire MP3 manager Esenga Mbote na yo. Je pense que Bozaki est belé à Hollande biso émission Sili nango d'ici là portez-vous bien Nzamba Batelabino to komona analyse okoya bye bye.